ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Nakanisi tokoumela lelote nakopase maloba directement na président na biso ya parti Jean-Marc pour présenter bino ba ministre na biso. Odote la président Maboko quand il se tient de UDPS vivant. UDPS vivant. UDPS vivant. Bale bote bali pita ibatoto UDPS mkubwa wabo Bonjour Mbate Bamama bote bali pita ibatoto UDPS mkubwa wabo Bale bote bali pita UDPS mkubwa wabo UDPS viva! Namoni bakino balingi bayemba Swahili te. Tozemba siko na Lingala. Balingaki baboma partie. Balingaki baboma UDPS. Tokolala toko kanisa. Tokolala toko kanisa esele. Balingaki baboma balingaki baboma fatie. Tokolala toko kanisa. Tokolala toko kanisa. Tana combattant. Combattant, tana combattant ya UDPS. Lelo ezali mokolo ya esengo. Mokolo ya esengo pona nini? 37 ans de lutte. Tozali kolobete tenons bon. L'UDPS gouvernera ce pays. Tenons bon. Lelo yo slogan wana oyo ba père fonda réalisé ko gouverner mboka yango yo lelo ba délégué na biso na kati ya gouvernement pona ko gouverner Congo bangoyo ezali esengo munene parce que communauté na opposition 37 ans après liwaya leader charismatique na biso ko reprendre ba force nyonso tozaki nango pona ko conquérir pouvoir ezali loko ya masekite ezali eloko bakutaka na wenzete na lopoto balobaka ça ne se ramasse pas, c'est pas la porte d'à côté ezali couronnement ya lutte litoyo ebele kati na biso bakufa batika biso ebele kati na biso lelo bazali ba handicapé parce que bazwa masasi parce que batortira bango ezali couronnement ya lutte oyo ebele bandima kozala ba chômeur parce que bazaki na ba conviction bayebaki que un jour parti no mbala moko kakawa na bisi bino ke pouvoir ezali ya bino mutu akosa bino te mutu ayala makambo ya réseaux sociaux te pouvoir eza ya bino Félix Tshisekedi Tshilombo nazali président de la République bomoni yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali ko engager République na ngonga oyo ye nazali ko signer ba ordonnance nyonso a nommé premier ministre ye oyo auti ko nommé gouvernement et bongo boy bisangai polémique ezali ya nini donc soki ba grand prêtre baza na mboko oyo Félix Tshisekedi to benge nani grand prêtre ya ba grand prêtre voilà
toboite parce que toi la démocratie mutunyo sokyo pime pas na chelo boko na poche à lobby nga grand prêtre. Est-ce que tokyo boy là mais to lobby boy si ko grand prêtre ya ba grand prêtre nyonso à Congo et nani les loyaux après que le peuple congolais a perçu pouvoir na moko na kati na biso combattant net biso compagnon de lutte les loyaux chef de l'État après moi mikolo komonaki que compagnon de lutte na biso mususu akomaki premier vice-président Assemblée nationale na yango na lakaki bino na ebisi bino botika koyoka makambo ya bagitateur o biso tokomi retrouvé te boni o na ebisaki bino que ezali 5 ans tozokende progressivement pour militer moi na IDPS nyonso akomi se retrouver ministre, n'est-ce pas? Vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, vice-ministre. L'objet de vous présenter sous ce bureau. Parce que puis se mettre aux awapi, la pouvoir. N'est-ce pas? Nayango, ministre na biso bazali awa. Na outi commis s'entretenir na bango, kuna likolo. Na ebisi bango, ozali ba ambassadeur ya IDPS na gouvernement. Donc, vous avez la responsabilité d'honorer le chef de l'État, d'honorer mémoire, il y a leader charismatique, d'honorer le combat mené il y a 37 ans dans l'opposition. Donc, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit à l'erreur. Toyebisi bango pe boye bozali ba ministre poste wana ezaki réservé na famille ya moto ezaki réservé na nani voilà IDPS alobi toponi bao ya malamu na kati na biso po bakende kuna tolobi te ke bango nde baza mayele koleka biso nyonso nalobi ndenge wana te mais seulement que choix est tombé na bango. Ezali droit na bango parce que bazali ba combattant ya UDPS. Tout comme ko kai ko zala droit na bino parce que bozali ba combattant na ba combattant UDPS. Ya bino tout. Parfois ezali lobby kuna to yebika kaneni to ko sala yango. Mingi nani? Mingi nani? Tokondima cabinet familial te. Tokondima bien. On fait sa direction politique, il y a parti confiance. Donc on sent l'effort nous se peut être moi na IDPS a mis se retrouver dans pouvoir. Ba ministrable na IDPS tozali na bangwe belé. Ezate que ezaka kabango ande baza ozala dirkaba. Donc toko veiller na makambo wana. Tozoka na bien. Ma maman tokani adresser bino message. Base ya parti. Bino ozali ba gardien du temple. Ozali ba gardien ya vision politique na biso. D'ailleurs, et pas na bino erreur ezakate. Bino base ya parti soki bolobi. Nga na pesa ka bino ka raison parce que en aucune fois base na biso esi eloba likambo et que likambo wana ekomi mabe. Donc bino bolobaka ma ya solo. Coalition FCC cache. Yango eboti gouvernement Oyo esika totini kosalela peuple. Gouvernement wana ezali constitué na ba esclave ya peuple. Totindi bato to biso tolobi te que coalition FCC cache et composé ba millionnaire ya lobby. Ezali congloméré à Paris ya lobby te.
wana ezali vision politique na biso te. Peuple d'abord elingi koloba te ministre azali serviteur ya peuple. Ministre akosalela peuple po bino nyonso ndenge bozana bokokoma ba ministre te. C'est vrai, ba poste eza moke, mais bokoki komi retrouver soki ba ministre na biso, soki gouvernement esali musala ya malamu eluki misala, donc ba emploi Babola, bandimate. bien. Tozokana ezali menace te. Ezali discours na biso banda 37 ans tolobaka yango nakoki ko changer ngo lelo te. Donc jamais tobunda pona ba intérêt na biso moko. Oyebi nga naza na parlement, n'est-ce pas? Naza na parlement nasi na pesi position nanga oyo mbala na mbala. Jamais et au grand jamais Assemblée nationale wana et kokoma caisse de résonance il y a gouvernement. Jamais. Donc tokosala musala ndenge longobani. Soki ministre asali mbeba wana etaliye. Naza na deux choix. Soit kondimako natikala na parlement où ezali komi comporté comme caisse de résonance pour soutenir Bantivaleur contre le peuple, ou soit kobima parlement wana. Tozokana bien. Donc je suis très clair. Nazali kolobango pe ba délégué na biso bazali awa pour pas comprendre que nga na parlement na ko soutenir ministre oya kolongwa na nzela ya peuple d'abord te. Pendant toza na pouvoir et ça secrétaire naza na assemblée kuna, je me contente que de mon salaire. Na salaire wana na liaka ngonga mokote na kabolaka na bino ebele bazaba bayebi. Donc biso tokozala tokovanda potomo na batu na lito tosali barobami s'enrichir te. Tozokana bien. Biso to continuer na pauvreté ya biso mais bango bakoma ba millionnaire. Wana to kondima yango ba ministre na biso, ba ambassadeur na biso na kati ya gouvernement. Tolingi bango makasi pe tolingete ba réussir mandat oyo. Nazali co-invité vice premier ministre, ministre intérieur, monsieur Gilbert Kankonde Malamba. Nazali co-invité madame Marie Toumbazeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Nazali co-invité monsieur Ribes Mikindo Moïma, ministre d'État, ministre des hydrocarbures. Nazali co-invité monsieur Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé. Nazali co-invité madame Rose Boyata Mokanju, ministre des Affaires sociales. Nazali co-invité monsieur Kassonga Mukuta Jean-Joseph, ministre de l'Agriculture. Nazali co-invité monsieur Augustin Kibasa Maliba, ministre de la Pétentique.
Takaïche Gumbi, vice-ministre de la Justice. Azali, Tokana bien, Tokana. Membre CEP, vous mettez là Baboko. Azali, membre CEP. Nazali co-invité Dr Yves Bonkoulou Zola, ministre du Tourisme. Nazali co-invité M. Junior Mata, vice-ministre de la Finance. Azali à commission égalité homme-femme. Présidente Nayewana, à CPLI. Ok. Nazali co-invité Madame Alpha Denise Loupetou, vice-ministre de la Mine. Nazali co-invité Maître Didier Boudimbo Toubwanga, vice-ministre à EPSP. Tozakaka Naba ministre nationauté. Tozali pe toko présenter bino ministre na biso na province ya Bazouele. Azali na mission awa to profiter to présenter bino ye. Ezali Madame Rite Badouli Bangosa, ministre provincial na Bazouele. Ambassadeur Nabino. Bazali en même temps ba esclave Nabino. Pour la concrétisation, il y a peuple d'abord. Bango bakopé cet exemple, na baninga na bango, koyebisa bango ete ministre ezali privilège ete, kasi ezali nini? Ministre ezali privilège ete, ezali nini? Et bongo, bango soki wabandi musala, mboka esala nini? Merci beaucoup, bonsoir à Malamou. Merci. Président lobby, investiture ya gouvernement président mardi. Autant la ébélé la palais du peuple pour soutenir le gouvernement.